yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Oh Chantal, hein? Oh mon bébé, vous avez fait comme Chantal. Ça va. Petite Adèle. Ah, mon bébé là. T'as niveau. Rabisoye. Attends. Adèle a Suka no mona yoka speak. Bendi pe. Bendi beauté. Oka mulungenda. Mulungenda. Laisse encore kuna na kati sika na lala ezande so. Souffrance ndalingi na sete kana maboko. Glody. Na moi beaucoup to ko kite na butu so kite ka bandoka. Akoma combien de kilos? Akokisaki na tena ne balinga kapsa ba 27 vendredi ko ba komi donc a B6 akomi na 3 kg 3 kg 100. Amati pena makasi azena na se makasi siko ya komi na kilo ya bano babota Ode mwana tobota. na onzeka ya Pascal mutu kuta soka mutu pe ba déposer na message Chantal à l'église akotikela biso le msusu savoir amoninga mutu maman ngo a déposé moi li azali kuna stable anda ozwa savon na ye po abimisa atelaka mutu adéposé moi yabi mutu adéposé moi na osombele o quelque part banda avana ye na mwana bandi kolela
abinga ma Chantal yaka no mbongo parce que le kala mwana Kenya socialité na kiyo anga bitaye utika ya kimia nde to beni social elandi biso wana asali costa na mama Kenya na pesa ga yende na yena asali tia na bando mbisa aolia ne pe poto yeto memena bisena mini bitelo baneka ba poto siko bonde eza boye ba 4 akola ba 4 ne ba 5 ba 4 Quand on y a que na ma fondation ya Zaradi. Chantal Azara, on a bébé, on a Sarah bébé ma casse. OK. Quand on a décembre. Non, t'es abandonné au vent. Combien de mois? Bah 4 à 5. Imagination quand même. Je estimé que par rapport à Ningazula gaï. So yo mama mo boti mo na ya bébé boy. OK no boga na wenti. Atabombe yo ande bazwa mabota pam. Ya la pesa endo. Nani petite adèle La litoi. Allez la batega ko ngo la litoi. Petite adèle. Ça va? Ça va? Allez, regarde le bébé dort. Bonjour. Bonjour. Laisse ton petit Eh papa was na boy so. So boke zo nana. Bokende ni makata. Wapi? Bokende. Kebo mama poto kende kasi. Ma Chantal pe ko ngo ke ezaki. Eza na siboso nde pasinga mbongo wana. Siko lupanga ngonde commissionnaire ayelanga kaye mutayininga commission wana. Abi mama place ya kinya. Yenda lukela biso place ya kinya. Ka place la lukela biso ya kinya ta. So rabi ndenge puis bolobaki to tambola papa seko na ba commissionnaire. So ezaki 250 ba ko fenda ba tiki. So 300 ngo. Ba yo ke ofela ba mati susu. Ezala pasi. Ba yo ke ofela bozana. Ko maseko ta yesinga binda ku onga na zipo ko maseko ekolo ye pasana. Abinda onga na zi 350 mama Chantal. Donc on a comme mona so école et footinga bien année on a que sima mabele na pasa na betanga ofeline ki. Ko ini mo calé comme lokola tozo footela na lingwa. On va tina mo. Laisse ba monde botu ma des botu pe ma ya fufu déjà. Non so ba ko fena ba e ba ba réalité to mona na ba souffrance. Lokola les avocats sans nzambe zakata. Eluso ezali, siko eluso ezana. Bakotika no ba biloko ezali, kosomba nde ya kolia. Kosomba bonde ya kolia. C'est mon la biso pesa. Sikra pesa. Sikra pesa. Ko mbongo nde ya kosomba bonde. Tata beta. Bana poto bana partout bandeko balandi émission na biso mbote na biso bo mesano tokenda ba orphelinat bo ndeza ba homme de vieillard lelo tozana artiste na biso to pe star na biso ndena lobaka la patronne ya Bellevue TV na bengaka la mère des opprimés mutema munene azana souci ya bato na kumse mingte Bellevue kandi azampanja. Bonjour Bellevue. Bonjour Abi Mavinga. Namoni toye namoni bana bayambi yo esengo na mitema na ba. Isalinga bien moko wapi? Adèle. Isalinga bien. Bébé oyo baya obwaka awa. Namoni azokola benji beauté. Moi était un bébé autour l'autre photo monaki. Mais à chaque fois les autres bitozon à sous pour total la évolution ezandenge nini. Mais to kuti à bonne santé. To kuti au moins ta benji bien. On peut la choco frappant. Et donc isalinga bien ma casse. Pe maman lobi a matisi kilo. Comme il a 3 kg 200, comme il a 3 kg 200 donc et matamale malembe, en matia kilo malembe. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Ils annoncent bien quoi. Mais le coup là, c'était profité au kita parce que tout l'année maramususu et babatumususu pe batinda ki mo ba 10 francs na bango, ba contribution na bango. Yangwana tant tozui yango tobite to ya lisusu pour que to ye bandeni to ko sala est-ce que mbongo ngwa garantie koki to sola na ma Chantal pour to ba so ko sandeni parce que bango ba senga ki ba aider bango pour ba longwa awa
parce que place oyo eza bien te mbula soko ebeti ma etondaka awa et puis place ya kolala eza tellement bien te mpona bana mike tala babiki bambuma ezobima bango na nzoto santé par rapport ya bahumidité mpe esalaka toilette mpe eza bien te yango tojugeaki bon tokita nga moko na rabi ensemble na mama tokende kotambola mpe totala nanu ndako nini peut-être o mama Chantal aponaki soki mpe tokosepela nango lisusu mpo toyeba esika nini totia bana biso bazala quand même à l'aise. C'est la raison pour laquelle toye sikoyo mpo tosala mais peut-être moi temps moko nazwaki santé permettant nga te yobika makambo yango ezala mpe mo bitumbe esenga mpe botiaka biso na maboko ya Nzambe baprière na bino botiaka biso mpo en tout cas eza jeté sans blague. Ce n'est pas parce qu'on le dit comme ça à la télé et nazaki vraiment bien te ça fait 2 semaines sur lundi même matin la biloko nyonso eleka na Bellevue TV naza te na joué te na koki te donc nazaki vraiment bien te mais nayebi que Dieu est au contrôle de tout. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je suis là totelemi toujours car toujours na mosala ngo totambola donc lelo ma Chantal totambola tokita parler bongo te rabi ndenge wana tokende makolo koluka pale emonana ya bien. Voilà, je voulais dire bafan tu ya obotalaka basérie ya Bellevue na Bellevue TV boyebaki à chaque fois bozotala yango à chaque fois bozosabonner à chaque fois bozo eza contribution na bino. C'est une façon aussi de contribuer pour le soutien ya orphelin soutien ya bana bolanda biso partout bolandaka nalika juste na accentuer eloko moko. Ce n'est pas à chaque fois tokobanda ko filmer, ce n'est pas à chaque fois tokobanda ko zo image mais eza kaka que SOS na biso et continuaka eza non c'est pour toujours. Nous on est là mutamawa nyonso ata lelo tindite ata lobi wana sokozui en tout cas yokela bano mawa kokanga motema te otinda toza wana pona yango donc torepo koleka te po tolobela tout ça mais yo mo bika bité lelo na tout ça mais en tout cas pona kanisa bana wana otini quelque chose parce que to banda oleka chaque fois to sala ke mission po to senga ka po to lobake botinda tout ça to sala ki yango et toyebi ke bato batalaki wana toyebi ke batutisamaki bao barépondaki mpe barépondaki bao mpe barépondre te nayebi ke Nzambe aosimba mitema bino mpe bao nano bazwi te Nzambe aopambola bino enfin ke bino mpe boyebana kopambola bana oyo donc merci beaucoup message eza kaka ke non toza wana naza wana je suis disponible pour vous pour que babiloko na bino bozotinda. C'est bientôt là aussi bana baokende des vacances et bientôt là aussi aux sous rentrée scolaire. On aura besoin de cahiers, on aura besoin de sac, on aura besoin de stylo. On va permettre biso aussi to kabola na bana oyo bazotanga la classe. C'est juste un message que l'on a lancé déjà bien avant. Mutunyo so wa kozwango asimbango déjà na motema na ye ayeba ke non akota na Nzambe nyongo nan parce que Nzambe na biso azalaka insolvable te je le dis toujours il paye cash. Donc voilà. Expérimenta déjà tant aux autres témoignages. Il y a un témoignage vivant. Oui, il paye cash. Quand je dis qu'il paye cash, il paye cash. Et elle a bitumba msusu omona ke nzamba bundeli yo na olekate na télévision na bani ko expliquer ngo. Mais je te dis que non, il paye cash. Ce n'est pas pour rien la Bible le dit que c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Oui. Eza solo. En tout cas bon mekango. Voilà, en tout cas bon mekango comme Bellevue Kandi. Elle a dit il y a fanda bien. Fanda bien, il y a mutunda memio tando komisinga. Ça va? Te balobaga, opesi lipa koto osimbi pe fimbo koto. Mon amour, bébé, viens chez moi. Viens. Voilà, on a apporté quelques cadeaux pour, disons, Kolimo Utagi Poto et Koma, au fond lango. Na peine à Kolimo na saki ana koko de cadeau moya bana, batindele bango. Maman Chantal Pasteur de la foi Kantia Gibino. Il paraît rabiso que mimela bango quelque chose yo. Na zwango ka to mona mbamoko cadeau ngo yango yo. Isa DVD na CD. Il y a Moïse Matuta, album Néasika. Si Dieu le veut, je le veux. Pasteur la foi a sommé quelques CD à Bagi. Naki na orphelin na siki la bango. Banjemba bien zawa, maté ape ya bien zawa. Moi nazobina, azonyoma zoba la luketu mais ya nanenga bonzambe. Nanenga na pesa.
à remettre symboliquement la patronne. Coco, voilà. Moi, je crois que maman Chantal, si je peux rajouter quelque chose, même la Bible nous dit moto akoki kobika kaka na kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe. Alors, je crois que c'est vraiment significatif. Le pasteur atindi yango, na ebite peut-être temps balobaki pasteur de la foi atindi cadeau, batno ba mona ki onte je crois peut-être bat bazela ki ba mona tom sous carton ani, tam sous carton ani ni mais eza eloko mtebimi. Donc ça que tant autant royoka yango eko édifier yo. Bible lobby, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie, la vérité. Donc quand tu as Jésus, tu as le chemin. Quand tu as Jésus, tu as la vérité. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Moi, je crois que c'est important. Avoir d'abord Jésus. Le reste, ça viendra après. Merci beaucoup. Le reste viendra après. Moi, maman Gisèle Pini, a sur TV Mo Awa. Il y a un bateau la gune. Koko au film, moi mon agé, zotala TV ane sunga. Kore kota TV pe ba koma jakotala. Na moni bana tito ye bazé na kati. Bo muntamba obima. Bazawata TV. Na la ka bon pe na ila bon ba CD. Tu as DVD comme c'est là. Allez, tu vas partir voir les DVD. Oui, je pense que tout ça, na orphelinat ça marche na Kimbanseke. Ou petit cas, Bellevue Kandi a été visiter Bana Awa juste après fête à Pâques et ça a bientôt un reportage Nabiso avec Coco Dema. Vraiment colis au carton au moni et outils suisse. Maman moi landa biso na Suisse a bien ngaki atindi comme ni maman Gisèle. Maman Gisèle balimba na mingi hein. Nzamba pambula maman Gisèle et to bien star na biso fongolango. Total ani eza en kati, c'est vrai. Merci pour le geste, c'est belle vie. Merci pour le geste, pour avoir pensé aux orphelins. Merci vraiment. Je pense que pendant que Bellevue est en train d'ouvrir, au Kata Mboué. Ouais. Allez, venez les amis. Yaya Boya. On va prier et puis on ouvre le carton et puis avec les amis. Souvent on prie lorsqu'on arrive, on a oublié de prier. Maman Gisèle Atindeli Bino. Mais avant d'ouvrir, il faut d'abord prier et remercier Dieu parce que c'est le Bino grâce, Bozoyango. Et à part ça, de dire merci aussi à la personne qui a envoyé le colis. Que le Seigneur aussi lui bénisse. On peut prier, non? Fermons nos yeux, prier. Seulement Seigneur, merci, bénis la personne qui nous a envoyé ces cadeaux. Papa, tu n'es pas Seigneur, c'est Kangama qui Seigneur ensemble. Yabona ko fongola ngo Seigneur, mbula babele Dieu seul kolo ya vina ye Seigneur. Tana na likanisho akanisi ko sunga bo fele Seigneur. Baba tumususu bazana bambongo na bango bazo dépasser na mama sanga. Seigneur maman na biso akanisi ay ko tikela biso sombela biso taka mwela mba o biso to lata Seigneur. Nzambe lelo na zong si merci pour ma change le zongo pana yo Seigneur. Amen. Betela Nzambe maboko. Alléluia. Amen. Le baiser pas quitte hein. Yesu asi asekui. Tozani awa. Kwa kinyo sa biso pe ese kwati. Ese kwina ye. Okufa ese kwina ye. Donc ndebo zana bobela te, oui ou non? Il est ressuscité, il est parmi nous. Voilà. Merci vraiment, maman Gisèle, pour avoir pensé aux enfants. Waouh! 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 Ça, c'est très bien. Zouambeli. Ah, voilà, Moni. C'est joli, non? C'est très joli. Dimanche, église, bolati, sandales, ok, prière, ok, kumsanzambe. Kitoro, non? C'est très joli. Je pense que Bilamba est là, hein? Tchano, ah. Il y a Bilamba Sika, oh, mamutala tate. Voilà, ba robe bien. Vous pesez ba robe, hein? Ba robe bien. Ah. Voilà.
Nzamba pambola. Maman Gisèle, hein? Maman Gisèle. Maman Gisèle Nzamba pambola. Franchement, du fond de mon cœur, j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Franchement. Vraiment, bilo est belé. Ma spaghetti. Oyo. Oyo kutu to benga ka nini? Obi? Oni. D'accord. Nini? Macaroni. Bah, savon, ma fouta. Voilà. Je crois qu'il y a des gobelets, il y a des pepsodons, dentifrice, savon. Et je crois que c'est fini. Il y a encore beaucoup plus spaghetti. On ne va pas vous jusque-là, c'est les hommes à carton. Déjà, c'est bon. Merci pour ça. On dirait banini, hein? On dirait banini, hein? Voilà, yango. On dirait banini, hein? To bomba, o yango. Voilà, c'est ça. Je pense que les enfants vont maintenant parler. Qui va parler? Nanya Aloba. Allez, on commence par toi. C'est lui qu'on avait opéré. Merlin, passe comme ça. Les cabouilles. Yaga. Merlin, viens. Je crois que maintenant, ça va mon ébiso tonto yaki awa. SOS na biso tosalaki pour na Merlin. Tonika tolo ba merci na ba onyon so ba répondaki. En tout cas, Merlin yemro aza mieux placé pour aibisa na bino. Merci. Le Merlin a un problème à opération, a une hernie moko egi et Merlin jour que na hôpital, on peut jouer ba kanga ki ba opérer. Allez, vous le bini pour un bateau ba sunga ki. Tina pesi banka merci nzamba pambola bango nzamba bakisa bango mususu ibeli boko na ya belvi na bandeko bazawo ya awa na ya belfi na batu nyonso bayaka awa nzamba sunga bango nzamba batela bango pote eza nango bien ekauka kumo kauka bale okobeta déjà nante alikofi Merci beaucoup Merlin, mais tu dis quoi pour na maman ou atindeli biso biloko? Na pese merci nzamba pambola nzamba baksele mususu nzamba fongolele ba porte. Merci. Merci beaucoup. Yaya yom to ngaloba. Comment on a? Kuna Esther. Esther, fière hein, Obini. Na bina pese ma Gisèle merci nzamba baksele bele. Onyo sakosenge pese na mena pese merci. Yo comment on a? Eli Olobini. Eli Lobati. Okanzala. Eli akoki Lobati. Yo komono nani? David. David Olobini pa ma Gisèle ne akanti bino. Merci. Ok. Allez. Hey. Petite Adèle, ça va? Ça va bien. Adèle, Olobinini. Olobini de moni maman Belvi. Ça va? Comprenez, ce sont donc des enfants et ça se passe comme ça. Yamkolo ngaloba na ngaloba. Allez loba. Moi, Gisèle, un peu merci na bilambo etiki la biso na dans ce pays vraiment ma casse na bilambo tindi so nzamba baksole baby siga nyoso nyata makone pesa melo posa mutema no nzamba kokisa maboko ne tuni samara na mbo musala no kende liboso na peso vraiment merci 1 million de fois na peso vraiment merci à belle vie na peso merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu. Merci à Dieu. Parce que c'est à Dieu. Donc voilà. Dieu qui nous protège, j'aime taper si vous pouvez m'affoler, azobattre la tofuta na so facture te bon de hein. Comment na songi beta. Songi. Voilà. Toza awa, je pense que to bima. Ma chanter follow ba quelque chose pour na maman. Asali geste o. Et bandeko na lobaka olingo sa pe boye ko hésiter te. Oko benga Belvi, oko benga biso, oko benga bandeko nyoso mona basaba geste oyo ezamala mingi. Olobi nini pona ndeko atindi koli o. En tout cas, maman la pesio merci beaucoup, merci. Na o sali pona biso, nzamba mona yo, nzamba pambola yo ebele.
ezala mbala liboso te pe ya suka te. Nzambe apambola yo vraiment. Nzambe amona afumi na mai amona yo na pesi merci na ya Rabi, na pesi merci na ya Belvi na musala kitoko yo bazo sala eloko nyonso bino bozo tinda biso tozo mona ngo ate eloko moko babombaka te. Vraiment bazo sala musala na bango bazo banga mutu te kasi bazo banga Nzambe. Na pesi merci na Nzambe na maso o azo salela biso na pesi merci. Voilà, merci beaucoup maman Chantal, merci à vous qui pensez souvent aux orphelins. Voilà, na baso toye bana bazane sengo. Il y a pas ce comme maraso tozo kende. Batika la maman pour toye la bango affection, toye la bango sengo oyo ba perda tango mulai. To le bagi yango to saki SOS to sunga bana oyo balunga awa parce que bisika o baza terrain za marécagé ndako eza en condition ya bien te fait balunga awa bazo ndako bipa mususu. Tolelaki bandeko mtema malamu basungi Belvi pe asungi pe na lolenge na ye. Merci na bandeko nyonso oyo bosali geste ya bolingo pona bana oyo pe bozo konye ko sala Nzambe à mon avis. Belvi, je crois on va quitter to que ça de mars. Ouais, siko tozo tambona maman Chantal to que tota la place nini o ya monaki to apprécier on sait ça bien. OK, gloire à Dieu. Nga matana ba moto ayo ko mata. Ya. On mata moto bonga nani on mata moto te. Nanyo basali moto pona bato ba matango. Ezo sunga biso eza moto eza problème te. Nako mata moto mama ko banga te. OK. Merci. Voilà, merci beaucoup Fiston Bastien de FB International Agence Assure, Dominique Kiele mwana Musakata. Papa Duval Kasongo. Mouyaka qui se respecte. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Angèle Kinkela, là où tu es à travers, vous nous suivez à travers le monde. On est sur Belvi TV, on est sur les chaînes partenaires. On est là donc pour vous. Nous faisons ce genre de gestes pour vous. Et ça, geste moi bolingo, geste moi compassion, geste moi yanto lobaka. Et ça chaîne moi social. Boulanda kabisobui. Et ça là, moi bientôt longa awa tokenda sikoyo bisika oyo tokozwanda kupona bana biso bafanda. Moi place à bien. Le autre est au côté bolamba foufou. Na mama de sunde na lobaka so bana balé ba bioki et ça la paie moi bien des avantages. Tokoba reportage na Selongo na Kokodema. Bae batalela kayo. Bayoki sama sonite. Papa ya orphelin bana bitike. Mosungi abaveuve. Mobikisi oyo asekolanga ye. Liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya orphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongola baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya orphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga ya baini banga baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya orphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya orphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya orphelin bana bitike
mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga, alongolanga na mabo.